Bamu apesa ngana eza ya lokuta. Ye kutuntu aboma mama leki. Opo atika na héritage oyo papa na biso atika. Ona oye biso a partir lelo okenda esu pa mama kulutu wana te. Soka bengi kokenda te ngam na botio po ya bota te. Azo pesa ngatina poison. Lokola yo kenda pa mama kulutu bosulaka bien boyaka esika moko zwa poison oyo telayi. Nakoka te mama onga na oyebisa yo ngana ngam na bota yo ngam na oyebisa yo ngali mama nakosala ngo te. Nakosala ngo te parce que mama kulutu ndalinga ngai jamais nakozongisa mabe wana. Souci ngai mama ezake mama kulutu na feti o mama organisé na ndako makuta ya te. Koyoka ya zoloba na comprendre que azana kati ya mbara azana kati ya position moko oyo même ye moko aoyeba te akende à gauche akende à droite. Eloko na koyebisa Peter malamu ezali yeba ke ndaku oyo etangaka soki nano koti na kati te moyo oyeba place etangaka eza te. Nana lobake mama na yo na grande sœur na ye c'est clair que conflit na bango ebandi lelo te. Koyoka déjà ndenge ozoloba ça se comprend que conflit na bango ebandi lelo te. Donc soki bazo tanga tout autour kaka héritage c'est que conflit wana ekota pe na mamususu ya mabe na kati. Zano mabete. Beni mwana bolingo wana zano usaka mwana. Zano mabete. Ezani. Ya ezani. Pardon. Na fête mama bengi zo kende te. Nande kona tuzala kabiso mbali na yaya. Malinga bomayo. Nande kona kambo totikala na. Kimenda pour mama te ba pesa nga poison na yo bomayo. Ndeko kufa. Soki na koloba ke na mama ite. Peter. Na boti te. Mais maman na lokola boti yo. Peter ozamwa. Kotina na poto ezate pona mama te. Aboti biso bisato. Basi. Biso toza basi. Ngai mama na ye. Chantal. Paix à son âme. Chantal, papa lingaka makasi. Pourquoi? Ye abande kola na nyos o papa azalai ko. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pona ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pona ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pona bana autiste. Babikaki to kota ki mobino pona bato ya sans papier. Bazui ba papier. To kota ki profondeur pour la bata maladie ba bikaki bino moko botala ba témoignage. De toute façon aux ans na tala kango mingi na ba outil la guide délivrance en tout cas tout 5 ya Moïse va vivre fara au monde mais aza eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler na makolo mais na minute nga yo na télé en tout cas tout va bien na ba tension et Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse osala na mo na sentir papa donc na tension qui na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe
donc azali prophète aza eloko wana nga moko na ye en privé na vivre yango donc commentaire ya te boya na ozana bokomona eza kutia koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na ozana naye kokumisa nzambe ozana parce que nayaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga nanga na ndako nasengaki nzambe apesanga mosala fixe parce que nazalaki remplaçante napesaki requête na ngai papa Moïse abondelaki mpo na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai nzambe aye kosala bikamwa kaka moninga tozalaka na ye alobi ye azongi mboka na ye apréféré awumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo mpe kaka moto ozoremplace ye nzambe ozana oyo nayaki kosambela oyo nayaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye otatola nzambe wana bible elobi soki nzambe asaleli yo il faut opesa témoignage yango édifie peuple na kati ya ozana na okumisa nzambe ya papa na nga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oyo asali kati na bomoi na ngai mpona baoyo balingi kozwa baplace mpona délivrance privée contacte mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga mpo batia bino na liste ya délivrance le 7 mars eti le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo nde bomoninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekangama te tosoma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obima kaka ebimi mbala moko ebefilama na nga nyonso mais nzambe asali naleki na délivrance epai ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli mpo na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga nga susu te nde bomona nga bo masuba ezotanga susu te gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas les bota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to se yo botoni. De se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois, je suis sur télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est fort plaisir étant donné la présence de cette émission. Bravo, Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux, nous suivons un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez belé bo talabiso, ma solezo sala pasi zo lelisa, maman weti ndeko wana, lisolo wana, esuka kindenge nino pourquoi et pourquoi. Mais bien aimé dans le Seigneur, le plus important ce n'est pas bande on a vu so ba se courage on a plateau. Le plus important c'est linga na yo. Non tozu courage te ya oyao. Non tozu courage te ya okena betonga na biso bisika to sangala. Non, ton courage te à reloucaper bateau to yina to salama be courage na to zana ngote. À travers cette émission, ça va vous permettre ya reçoit courage avec l'aide du Saint-Esprit, soit courage wana ya otika mabe ya ko confesser, ya ko se repentir. Luka ba pasteur baza tout autour, lobanga na yiba ki na boma ki na tchaki jalousie. Bien aimé ozana mambo sali lelo. Aujourd'hui, il y a des enfants qui se retrouvent dans la rue à cause ya ba art na yo. Oh yo sala. Alors, je vous invite, bien aimé de le Seigneur, de recevoir qu'est-ce comme Seigneur et Sauveur, parce que yendaza lumière ya solo, yendaza linzela ya solo. Na lela est fort, na benga ke grand prêtre, souka na masolo, mokonza batu tout na sena moyo, yende. Ye. Skotara mutoza mokonza batu nyoso sko nzima raza mokonzi no. Devinez la suite. Azawana, Tolandae, et Rosala bien. Merci beaucoup, na papa Elis Nandoukou, merci à papa Zara Kapite, pourquoi pas Kachama, j'espère, Jacques Milambo Israël, que Dieu vous bénisse, Moussa Kito Kontampe, à Pambolabio, merci aussi à papa Mike Mukadi, autrement dit, Shuka Mukadi.
Merci beaucoup à Mère Double, Maman Lydie. Merci à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux. Merci à Prof Eric. Merci. Nabasa Nzambe nyonso o waza tout autour na biso to travailler na bango. Nzambe aleka na kopambola bino. Musala kitoko bozo sala. Muto futa bino na samoyo ezaka ye moyeme. Grand prêtre, ba prêtre tout. Likola ba tout. Indikanda futa biso. Alors, continuez toujours à faire si bien pour les orphelins. Toza na via za 27, toza wana na matete, orpheline zawana, bana bazali, ba yoti ya biso bébé. Oti ya biso bébé na biso na la itelelo. Na bi na boti toneni. Bana bazali, to continue tout ça malam, ba veuve bazali, du sila, je crois que papa Chikoyen a communiqué pour latisa maman veuve liputa. Et Rosala kaka na période ya biso ba mama to benga ngolo na mars latisa veuve liputa liana veuve melana veuve ces jours-là akansata mobali na ye à travers yo ces jours-là akansata bana na ye à travers yo centre de formation professionnelle ezalina matete na Kwenge numéro 2 et kangamikana mosquée yaba islam. Toza wana eza toujours na commune à matete, auto-école les ali, audiovisuel les ali, coupe et couture, informatique, et puis maintenance, on na mona yo que la caméra, olingi mona yo que la maquillage, to benga lelo ba make-up, mona sa esthétique et coiffure, on est là, inscription est à $10. Centre est déjà opérationnel plutôt, envoyez vos enfants et cause à madame. Papa Thomas. Je dis shalom. Shalom maman. Kimi ezali na ngolo nzambe. En forme. D'ici là, Lubumbashi, je pense. Bientôt. C'est bientôt. Bientôt. Lubumbashi, c'est préparé, hein. Bientôt Lubumbashi, Tozoya, bravo Jésus, au grand complet. Tozoya. Donc fixer date, hein, d'ici. Donc ezala, je crois, na mois de mars awa. Ne tokoya et fixé maintenant mais na mars a tokozanga te to ya na Lubumbashi. Très bien. Yaya na passion bote. Bonjour. Ça va? Ça va bien. En forme? Oui. Ba bien on a comment on a Peter. Peter. Oui. Peter c'est en anglais? Oui. Peter en anglais, na français yango ba bengi Pierre. Ah, 6-7 grand quand je bâtirai. Ah, c'est une façon, il y a ambiance, d'accord? Oui. D'accord. Peter, à te voir comme ça, tu es mineur en fait. Oui. Dans un mineur. La minera. Baboti pe bayebi ke oye awa. Précisément. Ti baboti bayebi. Aux dans la classe. Dans un pré-finaliste. Pré-finaliste, c'est-à-dire 5e. 5e. 5e humanité. Oui. Tu fais quoi à l'humanité? Hôtellerie. Hôtellerie. Oui. Des bons cuisiniers arabana mibali. Vraiment, ça c'est bien. Moi je pense que le jour que nous sommes les loups, tu seras là. Hein? Oui. Au lac Sana des cours, si tu es capable, je t'invite. Hein? Pas de problème. C'est déjà demain. Hein? D'accord. Alors, tu as présenté au papa Thomas. C'est un serviteur de Dieu. Je pense qu'on a eu à parler au téléphone, moi et vous. C'est un problème où les familles soyez le bienvenu. Merci beaucoup. La plateau n'a vu soyez bravo Jésus. Mais avant toutefois, ton prière. Hein? Oui, pas de problème. Pourquoi tu as fait ça? Non. Moi j'aime jouer avec les enfants. On a il y a tellement de problèmes à ton âge. Il faut cette ambiance pour permettre aux amis comme en famille. Hein? Tu aimes jouer avec les enfants, nous sommes les adrénaline et Mathieu, le co yambi bonheur nandako. Yango comme on a eu le gabonais. Petit bonheur hasard. Papa Thomas, quand même sur la prière.
Avec plaisir, to Sambela. Kolo Yesu, merci pour na bolingo na yo. Merci pour na grâce oyo sopi likora bomo na biso. Nzamba lola komona journal lelo rempli na kimia na esengo. Seigneur, nazotonda monene na yo. Kolo Yesu biso yeyo na kati elanga na yo. Seigneur, oyo nyonso tokosala awa Seigneur eza pour na gloire na yo. Yango te sengi yonde ozala liboso ou accompagner biso. Na nyonso ekoleka au Seigneur, que ton nom soit élevé na kombo no Yesu Christo to bondeli. Amen. Amen. Peter, Pierre, Tozoka. Ok. Merci maman pour boyandinga. Na maman na passe. Na maman, so bien na bote ka vana na boto. Na maman na passe. Famille na ngai za na conflit. Na kokate ngai na conflit à famille na ngai batenga na 4. Na maman équation. Koko na biso atika mabomengo. Toma na mbongo ebele. Après koko na biso kokufa, maman leki na ngape akufi. Mais combien de guerre d'esprit entre maman nanga na maman kulutu. Maman kulutu alinganga makasi. Mais et quoi arrivé maman a commis ko pexanga ko kende pa maman kulutu. Nazo kokate. Maman kulutu azana posa ke a fait voyager nga. Maman kulutu. Oui. A fait voyager. A fait voyager nga kende poto. Mais maman ebisi ngai o maman kulutu nete zana alingane ngai te akotika pe kolinga ngai te bamu apesa ngana eza ya lokuta ye kutu mutu aboma mama leki ngabi mama kamu nango ozo ebisa nga wana mama kulutu na bolinga zana ngo epana pe na mona kasambela makasi. Siko aketi kokoma niveau ko buma maleki na problème nini opo atika na héritage oyo papa na biso atika mama makambo wana bokoti na bino ngai te o te tokoti ndenge nini yango tokoti te ndenge nini yango yoza mwana nga na boti so na lobeka mfoko yoka ngabi mama ya makambo na bino ya famille ngapi na pusa te pembe te pona zala na bando makambo bino za ndaka non na kokango te okoka po oza mwana nga wa mama tayebisinga bongo o na ebiso a partir lelo kokenda esu pa mama kulutu wana te soka bengi kokenda te ngam na botio po ya bota te mama babota te baza ntema be pa bana baninga ngabi mama wana za mwana nani yaya na yo pia mona bino bozalaka bien siko ekomatina niveau pona nini o mama akulutu alingi aboma ngai mama kulutu bino alingi aboma ngai ngabi mama abomo papa ro ya nini o nazo ebiso il faut comprendre avant mama kulutu aboma ngai biso ni photo bomai mama wotono gravité makambo zoloba mama oloba yo propre o to mutu mo songolo pakala oloba obeta lisolo na ye. Moninga, quand ça commence avec des choses où ils arrivent au côté dans mon thème, hein? Tu as dit tu es mineur. Oui. Après près 16 ans, 17 ans. Oui, 17 ans. 17 ans. C'est-à-dire tu as 6 oui. Tu es sire. Est-ce vrai? Ça, ta maman. Oui. On t'a vendu son kit. Pour être sur Marambo. Oui. Et puis, c'est choquant. Les gens qui maman a bu dans lui, avant maman pour t'a bomaillé. Il y a bomaillé. Continue. Et ce qui est été maman, azope sanga tina poison. Le col a yo kenda pa maman kulut, bosulaka bien, boliaka sika moko. Zwa poison oyo telaye. Nabi mama, lui makambo loba nokoka na ngai te. Nokoka te mama. Onga no yebisa yo. Mana ngam na bota yo. Ngam no yebisa yo. Nabi mama, nakosala ngoti.
Non ça la moté parce que ma kutu ndalinga ngai. Ngai jamais na kozo ngili mabe wana. Oh ndingo zoloba bongo. Yo kanisa ko linga kayo. Nati nga mama na linga kayo. Ngabi. Eza bongo te mama. Aza quand même yaya na yo. Mama, nazo kokate bataki wana. Hein, na moi muki na ko charge te. Hein, nazo décision ta na abandonné ta na tika maku na tika mama na kenda nga so wapi so kufaze na kende. Pona kokate. Parce que na linga maku na biso makasi. Ma pe na linga ke makasi. Siko entre maku na mama na landa nani. Non sa décision nani na kokaite. Dina kimai na nganda 2 jours. Je ne vais pas ma camarade na ngai. Les arbres 2 jours. Tu es pas chez ta maman. Oui. Comment vivre avec ma camarade na ngai? Ça fait déjà 2 jours. Oui. Na 2 jours ma kuta le baïke. Il faut na voyager. Na dans dami kana ngeza prêt. Na voyage. Si qu'on a kende ngeni. Na habité. Ma kuta to bomelanga na poto. To na yebelo ko ati mama tenga na équation. Ah, c'est-à-dire tu as peur de voyager. Pourquoi? Parce que maman a eu ça qui maman kuta bomayo. Oui. Avant suko maman kuta bomayo. Yo bino faut éliminer maman. Oui. C'est ça. Oui. Yango kim shonda. Oui. Je banga malgré voyager après. Oui. Nous avons battu parce qu'il faut voyager na maman kuta. Oui. Et le copé pousser na kima nda kupona ni. Maman ebisinga yo soko bomi na pesi au poison. Oko pesi ma kutu note yebake otikala na kotikala isuko zaka mama na ote vina nga mobimba pe na wanga no oko na kokenda nga mongo na se fona bomie pe na teki tous les bomenga papa na kei na ngai okoluka nga partout komona ngai te ndeko na zoi ko banga yango wana. Il y a des histoires comme ça qui existent. Puis un truc qui décide jamais. Dès ma maman comme non ma casse ba décision ma casse. Alors qui peut ko boma pengai. Oui, na zo oui, na raisonner à bongo maman. Puis t'as tout aussi. Oui. Est-ce vrai ce que tu viens de dire? Oui. Il y a tout maman. Il y a des choses. Il y a beaucoup na ngai pardon maman. Na kokate. Na boya zanga maman, na boya zanga makulu. En plus puis alinga maman kutanga makasi. Souci na ngai maman. C'est que makulutu. Na fête au maman organisée na ndako makuluta ya te. Voilà la fête. Oui. Maman invité makulutu. Abongisi ba tama be pona makulutu. Il faut éliminer makulutu na fête wana. Maman je finalise. Makuluta ya na fête wana te. Wana landaka bafo Jésus. Mais pour bosunga ngai. Bosunga ngai na kokopende na ngai te mama. Mais batte na sala nini. Ngami jambi kana ngana kena ngapo mo charge na koka na ngai te. So mi jambi que faut qu'il le fait. Ni ka pona sala nini ngona na kati équation. Doucement. Ce que le bloc est goûté, sa maman, il a donné ses histoires. Elle n'a croire te. Anga boyango. C'est-à-dire, si je comprends mieux, Nami soit battu ta maman a l'accepté qu'il y a une grande sœur. Basé ensemble, à bon terme, en mouvement. Kitoko. Oui. Alobi mtaboma maman leki. Abi mtaboma maman leki. Maman non. Oui. A confessé pas na yo. Qui a boma leki na maman. Maman kutu pe azolinga abomae po azwa bomengo papa na bango atika. Yonga siko mama ayoka ki déjà makamwa yonga yazo planifier avant ya maman kutu aboma mama fu mama bomé avant.
eza bon. Héritage. Papa, toi. C'est un enfant, malgré il a déjà 17 ans. Ils ont vraiment bien été pour la vie. Bon. Quand a s'est décidé à sauver une famille, il faut empêcher Koyati. Parce qu'il y a une maîtriser. En français, c'est maman. L'air maman. Ah, et voilà. Il y a une maîtriser maman, on a malade. Alors, ce cas de décision est à son âge de venir. Bisotoki Kakosungaye à résoudre certains problèmes familiaux. Papa Thomas, les affaires héritage. Merci pour la maloba. Et loko ya liboso na koloba na premièrement ezali nzambe apambola na Peter pour na souci na noisi premièrement na démarche oye asali eza pour na ko sauver âme moko boye eza pour na ko sauver makila moko boye peut-être tanga. Très bien. Mais il y a une chose où il faut na épingler. Il y a un combat où ezaka makasi où ezalaka inévitable. C'est tout eza où etali makila pe etali famille. Donc les a liés tout autour, il y a héritage. Et loko wana ceux qui moboti dès son vivant ayeba ki ko dresser ba na bien du point de vue ba revenir to du point de vue ba ambition ya venir et sous karabongo. Koyoka ya zoloba na comprendre que azana kati ya mbara azana kati ya position moko oyo même yé moko aoye baté akende à gauche akende à droite. Et loko na koyebisa Peter malamu ezali yeba ke ndaku oyo etangaka soki nano koti na kati te moyo oyeba place etangaka ezate nana lobake mama na yo na grande sœur na ye. C'est clair que conflit na bango et bandi les lotés. Koyoka déjà ning ozoloba, ça se comprend que conflit na bango et bandi les lotés. Donc ceux qui bazo tanga tout autour kaka héritage, c'est que conflit wana ekota pe na mamususu ya mabe na kati. Ce que nous devons chercher à savoir ezali qui est mauvais et qui est bon. Parce que auparavant ezali mama lobi mama kulutu azolinga bomayo par après oyo abandai kopekisio ki kozala mama kulutu te pa obomao ye moko akomi susu initiatrice ya koluka siko oboma mama kulutu siko allons-y imaginons nani aza nani na kati ya likambo oyo. Mais na matière il y a héritage papa Thomas. Oui. Est-ce que ceux qui parents, par exemple, on est deux parents, donc Koufi, est-ce que papa a partagé héritage ou bien il y a certains parents qui ont un héritage parce qu'il sait qu'il y a des enfants, si il va prendre les charges de l'héritage, ou bien ce papa ça vivant a déclaré déjà, sur Azar Bozuebele, a déclaré déjà que le pango allait baiser avec Kingani, ou tout quoi ça avec Kingani. Papa a partagé héritage, mais ezaka na ba condition oyo mutu avant kufa soki akolege héritage ne na ba oyo baotikala ti babote bavandaka batalaka ti abi mwana oyo c'est un bon gérant oyo na omona question natikele ba entreprise na ata na kufi lelo ekosala continuité nango oyo mususu oyo na omona aza mwana moko bwalula trop d'ambiance donc oyo so tikele lelo na maboko lobi abwaki yango atikale maboko pamba c'est par là oboti nde ayeba kokabola surtout pona ba oyo bazwa mwa chance ya kozala na bozuebele bakabola ko te lupango wana ya ma campagne eza ya mwana boy oyo ya mbinza boy eza ya mwana boy entreprise oyo lokwa aza muto ba entreprise na tikeli oyo siko place ngana bandai ko lobela yake baboti fo bayeba lolenge ya ko koyeba ko dresser bana par rapport ya bozwi na bango eza na sens nini mama we chumoni ndenge tozana na bomo iboye il faut ko inculquer bana o to benga le valeur et osunga mwana par rapport ya ke tango azokola
ako se contenter kaka na bozwi ya moboti te. Mais il faut moi na yemo mitali habité. Bien sûr papa a vu époque na ye. Oyo a vu temps ya ko cultiver, a vu temps pe ya ko récolter oye alonaki. Donc ngai pe en tant que moi je dois aussi créer mon chemin, mais lié par rapport à conseil au moboti à dresser lenga par rapport à chemin. Donc eza musalamo très capital au babote sengeli basalaka. Parce que comme on a déjà na ndenge na ndeko na biso zoloba et mona na ke bana wa mama na bango na grande sœur na déjà kokola na bango et mona ne ke il n'y avait pas un amour vrai, il n'y avait pas l'unité kati na bango. Supposons que ma parent bazaka na parcelle pe moko. Mais et ça va troubler. Ba parole dans la parcelle ka moko naebi que solution ou des fois ou to joaka ou eza universel eza ke batalaka nombre ya bana bateki lupango wana akaboli mwana na mwana nyonso par na ye mona ga lupango moko wana waza porte wa kumubwakila o mbasu. C'est ça. C'est-à-dire, l'affaire d'héritage, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai béni mon père. Et ça, compliqué. À ça, il y a testament. À ça, on cala, on t'a 3 ans. Mais, tika ko, pas pour la carte. Kati bozana, ozana par terre. Tes amis. Attends, c'est que j'ai su testament. Non, il a laissé. Non, c'est un testament. Ils ont su testament. Testament, ça la. Le problème à testament, bien on a testament, ça la secret. Or, c'est ça erreur. Or, tant qu'on a bana. Si que la bana testament, benga bango ba signer. Est-ce que vous êtes... Oui, grand frère Nangatanga. Si quoi imaginez. On était en famille avec un avocat. Kasi tika ngana avancé. Imaginez si quoi que nenge papa akabuli biloko wana. Et coïncide que apesio moi par ya moi likolo par rapport à Didier. Vous avez dit que Didier on sait pas non. Là je ne sais pas. Déplace makambo ya kayangwana. C'est pour cela on moni testament basage bazwa idée ya que testament il faut ba fongola ngo kaka après il y a mutu azaki mkolo biloko. OK. Parce que ils ont beaucoup plus et tanga makaka na conseiller juridique ou azali avocat pour yende arobimisa liloba ou ezali normal pour na couper ça ou ezali clarité par rapport ya ba bien nyonso. D'accord. Bref pour na koloba pour na ndeko na biso ezali yeba yango moboti quelque soit atazandoki azoti kalaka moboti siko les soucis ya koluka koyeba ezali pourquoi mama na utiliser ka terme yake mama kulutu na obomao si est seulement si mama kulutu abomaki mama leki na yo siko pourquoi mama na yo azo comploter pour oboma pe mama kulutu. C'est un enfant papa. Non, c'est un enfant, mais il a déjà un âge, il a comprendre makambo. Parce que ce sont des choses déjà très capitales. Toko tika tobite to yebi CPT to tika, mais to tika na kata ignorance. Or la connaissance est sauvera pe mutu. La connaissance peut esungaka mutu azo les bons chemins, ayeba ko zope les bonnes décisions par rapport à la situation. Je pense que ma maman n'a pas eu pour moi à comprendre. Oui. Pour moi arriver à comprendre, il faut ma maman baya c'est pour cela on na tiki pe na kati ya ba question aluka ayeba qui na kati ya famille. Très bien. Parce que otoko la tsaka mutu mo ma sekete menzoka famille mobeko za pe diriger na Lucifer. Merci beaucoup maman Wechi. Merci papa Thomas. Peter, je pense qu'on a essayé de parler beaucoup, mais je pense que Nakatsa Makambo Tolobu, tu retiens quand même quelque chose, non? Tu fais l'hôtellerie, je pense que tu es intelligent, et puis tu comprends certains points, et puis tu comprends pourquoi l'héritage, et tu comprends aussi dans l'avenir, soit une samba pambolo, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'aujourd'hui, peut-être dans le futur, bananayo, pas j'aurai problème, oyo, ma maman nous va aussi côté. Ok? Et oye bandenge nous sala na vie. Oye sala bo ezalara parce que balinga mususu
négliger mon sous. Parce que va ça mon sous avantage, va si mon sous. D'accord? Au moins la même histoire, il y a Joseph avec ses frères. C'était les plus aimés de son père. Et c'est un qui jalousie contre. Mais ceux qui papa zali na bolingo mo ezaki équitable, équilibré. Mais nga bateka Joseph. OK? Et apprendre yo lobby na fiti. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une pause. Il y a Peter. Étant communaire, c'est déjà 17 ans, je crois. 18 ans, c'est pour l'année prochaine. Oui. Je crois dans une année, alors qui ça 18 ans, alors comme un majeur. Alors, c'est le moment où il y a qu'à faire comprendre certaines choses. On va prendre une pause et puis on se retrouve pour, en tout cas, on a essayé à Ozoaba maman, parce que, baoki ko tourmenter mwana na ajote nenga kiminda kubwe kise akokemela pe diamba na masanga parce que akutane kira banani voilà des médications banezo beba aporo loba maman weti papa Thomas prophète Eric botelanga mwana azaki bien akomi mobulu diku akomi na ba camarade ame oedika kaini olaksara eni oteeni. On va prendre une pause et puis on se retrouve. Merci. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Ça, très professionnel. Chebiso, ils en a kwenge numéro 2. Et kangamina mosquier, botinda bana, baye ko la métier pour le biba comme batu. C'est-à-dire, botindi bana, inscription, ça $10. Certaines modalités, botie ango, bomona ba numéro za barre de gras, botuni ba information sous comme la bino tozana audiovisuel tozana maintenance tozana coupe couture maquillage autobenga lelo make-up et puis coiffure esthétique auto-école envoyer des enfants pour que baye kola musala et kozala vraiment malamu mingi bana baza toujours na matete nzamba pambola ba néonyo so ya rotala bana de près de loin on est là. Toujours continuer à faire du bien pour les enfants. Bando bengadia bana pour la deuxième tranche. Et aux amalam ceux qui vraiment reçoivent bana nzambe a kozanga te koka ni selayo. Voilà Peter. Je pense que j'en doute pas de ce que tu viens de dire. Mais sauf que il faut la laisser pleurer papa Thomas. Ok. Parce qu'il y a certaines choses, vous voyez, les tingas sont dans les labos, puis qui sont dans fâché. Te, neti na banglophone, bazalaka so amoni ozolela, ako pekisote. Il faut tika ou bimisa nyonso eza kati na yo. Par après, ce qui m'a abimisi douleur nyonso na kati, ce qui oyeko pesa mutu conseil a oyoka. Très bien. Bako telanga no mama kulutu parce qu'il y a une cible.
il y a raconte à l'élo. Ils ont pâté déjà, Holocauste, ici déjà. Vraiment, au bon, il y a pas si bâti na boucherie. Azolinga kota. À côté, pour que tout meka consolola na maman Koulout. Soyez le bienvenu, c'est maman Witch. Peter. Peter. Mwana nangai. Peter oza puis mwana nanga nazoluka o Peter. Yaya. Bébé nangai. Oza puis mwana nangai. Peter na oluka yo yaya des jours ngo tozoluka yo Peter. Yayo sawa tio. Mwana nangai. Peter nangai mwana nangai Peter nangai mwana nangai. Yaya. Oh l'amour. Yayo sawa pesa nini? L'amour. Bébé nangai. Bébé nangai Peter. Ça c'est le cœur qui parle. Mwana ngai Peter yaya eh osenga kopona nini otika na mikolo boni yaya des jours otika na mikolo boni est-ce que viva prochain na sanga ngote pono yaya nanga mama bébé nanga ye yakana fanda na ibi ko se émotionné tiko tunazo yembo ata nzembo nazo la créer nzembo bébé nanga Peter Peter uzabi Mwana olala wapi te ozolala esika nini? Naye akuna sauve yo. Osauve nga na nini mwana? Ozolala wapi bebe na ngai? Peter. Ya yeza nini? Mwana kokosala mabe te. Mabe ani mwana bolingo wana zana osala mwana. Kokosala mabe te. Eza nini? Ya yeza nini? Pardon. Peut-être maman bengisi kokende te. Nande kona tozalaka biso mibale na yaya. Pardon kokende te makutu kokende te. Yayisa nini? Malinga boma yo. Mwapona nini konaka moko totikala na ye. Abo mwapona eza likambo ya. Mwana ngai bebe na ngai. Akimenda po mama te bapesa yanga poison na yo boma yo. Mwana mama na ngai. Alebe boma ngai pona nini yaya. Pona nini? Pona biso ko feti te. Alebe boma nga pona nini? Sali nini? Ok, feti te pardon mangu tunazanga yo. Yo no koma mwana biso leki na biso misa. Yo no koma leki na biso misa nini? Alebe boma nga pona nini? Sali nini? Ay biso ka somo pona nini Peter? Mankutu. Pona nini? Mtu boma maleki. Ayunga na maman leki mali ki Chantal. Oui. Maman na bien za poso bot la bango héritage. Apis posa poso boma ngai. Ndeko na ngai. Yaya, na bolingo nyoso na Alexa kona boma yo. Te. Te yaya na posa ko boma yo te. Na posa ko boma yo te ya usa. Mutunga pena ndimede yo ko boma nga. Nyama ya pona sauver yo. Nzambe na ngai. Akutu pardon koke feti te. Koke feti te pardon. Oso katuka na koma keti pona nini. Ndeko na nga kanga moko mwana mama na ngai kanga moko yiwana. Naketi pona. C'est la maman. Pardon. Aousa no monsieur. Kiti sana motelo. Bontos. Parce qu'avec l'émotion avant tout console bien vous comprendre peu moi bon moi les anadazo que vraiment donc nous avons ça peut crise maman vous avez maman coach là ngana imlanga kombo na yo pona batu yebi kombo na ote parce que tu sur le téléphone babinga na kombo nani kombo na Maman Wali. Yo nande kono moi si vous avez un problème. T'es toujours un problème. Voilà problème t'es. Toujours un problème t'es maman. Voilà t'as un problème moi côté. Et l'autre côté toujours un problème. La cire. Et l'autre côté. Le soin na té l'autre. To soin na té, to benda na ni l'autre mon côté to la kamanda mon té pour la. OK. Moi la bio a mon la té ça fait 2 jours peut-être c'est un enfant. Maga ça pousse un peu déjà âge. Mais réseau ezali abinda parce que sa maman
propre. Après ça qui est kiss à coacher là parce que yo de temps à autre pour que ba éliminer parce que yo oboma Chantal oti un héritage ya papa na héritage ya papa yo ndeni toza na avantage ya nyonso bango baza na avantage penza te yango bali ko éliminer non Chantal après boma ye yango avo boma non ye olingo boma non mwana Peter oso Peter azate tango boma leki no mwasi wana waza mama Peter nde héritage erotika na ya yo parce que bota te oza na souci te eloko moko te mwana akokaki choc wana te apréféra akima na ye akende poto oyo olingo tikinde te akima na ye mpo azobanga ayeba te kozikisa avion otinda basanse na aéroport to place ozokotika ye ezaka poto yango ya solo soki oza na poto bato nini yo tie na poto donc baéquation tout mwana azwi na motu na ye aréfléchir akoki te alobi aséloigné no entre bino mibale mpo bozotia ye na kati ya trouble yango na bandeli kopose aux questions oza derrière la mort de ta sœur te mama naboma ndeko akufa nini ndeko akufa soki na kolobaki na boma ye te Peter oza mwana ngai naboti te me mama na lokola boti yo Peter oza mwana kotinda ona poto eza te mpona mboma yo te mebike lobi yo kosunga ngai mama tazonga na kotuna otuni ngai esoki ngai nde na koma ndeko na ngai papa na biso aboti biso misato basi biso toza basi ngai mama na ye Chantal paix à son âme Chantal papa alingaka ye makasi pourquoi ye abandaki kolanda nyonso o papa azalaki koloba Chantal atangi classe mingi par rapport ya nga na mama na ye atangi classe na ye asilisi asali vie na ye asoki bamoyen na ye nzambe mpenza pambola na lolenge na ye sans héritage ya papa héritage ya papa te très bien Chantal abongaki na ndenge na ye alors moko mosusu tovandi nga na mama Peter komona bolingo o papa azolakisa Chantal c'est comme si na bozwi ya papa nga na yo toza na parti soki tokozwa mokie par rapport ya Chantal malgré aza na babien na ye mais Chantal akozwa ebele mama Peter atuni nga siko tosala nini Chantal Chantal eki na ngai Chantal eki na ngai Gisèle oza mabe Gisèle makambo nyonso oyo Gisèle bakotela toza m'inviter pardon Chantal eki na ngai azalaka mabe na biso te Gisèle akotisaka na erreur Gisèle Gisèle trouver solution pardon Gisèle alingi aboma ngai Gisèle mutafandisaka ngai Gisèle mutafandisaka ngai so aza kota mwana mama na ngai Chantal mwana mama na ngai
Ça m'a tout ça, on va la voilà. Yo, ça y est, on va la. On va la voilà. Ça va moi la voilà qui est là. Ah, ma toi qui est là. Là ça prend la yete. Ah, ça va moi la voilà qui est. Yo, écoute. Côté maman bébé, bon, on va moi la voilà. C'est un gars qui va dans 2 jours. Voilà, ça va te faire ta bombier. Alors, vite, on va dîner awa. On va y être sur ton erreur à New York pour la zoba. Pour la zoba. Où finga ya no boendeni. Yo wali ongana yo. Fana no ki. Comment comment la ngate? Là comment comment la ngate? Magicien. Ya capitaine. Magicien. Magicien. Malamu ndo za mwindi. Na lobi ya. Ndeko na ngatala ngano, tika no komisa, ngatala ngano, s'il te plaît. Mama afuke ko sala mongo te. Wala yebisanga ke mwana za pa ngai. Pande ke ya zo sa sambe ko tulanga omoni Peter te. Ndo yebi paso bombi. Tala. Bazala so bayoka taba. Ko ganga na usikiza solution. Boma ete. Likolo nango azali grande sœur na. Attends, même à respect que ça a été nous ça. On se vraiment te mama be. Pardon. Yo kabiso. Peter. Pona mama bina tiko silika. Yebisa ye ko zale pa makulutu. Te makulutu pas za sibri ayo kuté na plateau. Ayo kuté andeni. Bonga la kuti ba mi bale aw. Ya oyeba ye moko ndeni. Tuna eti. Yo tuna bisonde. Peter yo komi andeni. Mwana ipa makulutu te. So za ki wapi? Ngino mama camarade na. Mo camarade ngo soki ndoki na o comme associé. O yo ngasi bo manga. So bo sangani bo manga te. Bo manga te na ibisi mama kimi ndakupona yo ti mama. Ngala benga la kiyo. Fia te faire fia. Ngo kide ba condition pesa ngaki bo makulutu ngana kokai na ngai te. Yo. Gisele kinangai mwana mama na ngai. Atika ngala fanda kuna. Makambio so lobozo yeba. Mama pesa na mono na kende naye. So Alexi eloko ngate. Mama ngana ko mama kulutu na ngate mama ngana ko kana ngai te. Ba mwana ta. Na lobi bo. Mabe. Na lobi bo. Na lobi bo. Na lobi bo. Boya zapeli lo za musala nzambe. Wana nazali kamna musala nzambe te. Bande ko luka mwana ngai. Wana moni bo pesa ngana kende. Après, on doit respecter ta pasteur à ma voisine. Et vous allez bien. Deuxième des choses, vous avez fêté samedi au toté. Nous avons fêté l'anniversaire, nous avons fait fête et ça m'a bien dit wapi. Et ça li kamble boyo loba ah et ça m'a bien dit wapi. Ce qu'on a fait. On a monté mama be na yo Na fête wana. Na fête wana. Pour ça qui projet à retirer la ndeko moi si poisson toté. Na yebiso Peter yo so trainga mama nunga na loba na yebisa ko likamba oboma ye na zo tuna yoti na yebisa ko likamba yo trainga bosala associé nini nango bosala associé bino mibale ya nini na so mama omona mwa mboso ko asa vrai muté mama be omo manipuler mwana nga obota te na yebisa wali banda lelo yo za mwana oyi pasa mwana na otuna yo ebane no ndeni yo Peter ko yawo baloba maloba bongo ebane na ndeni yaya azwa retour kati ya famille na mono balo olela ma Chantal ya Chantal soki leki na ngai ya na poser question eloko ni ozo se reprocher na ndeko no ya mwasi to eloko ni ndeko no mwasi aza ko se reprocher na yo et pourquoi makambo mwana muke asibir na bino a famille ti bo banda ko inculquer mwana mamba oboma na âge na ye. Vous trouvez ça normal? Maman boti mwana na yo oke ko yebisa mwana na yo obando simbise de biloko mabe po ake ko détruire bato te na simbisa ke biloko mabe te ngana yesika kende ya ngaza mutema te yo lo biloba loba awa yo mto bimisa ba idée na te ngana kanga ko za mwana mukie Gisèle leki na ngai ana leki na ote to sape ba mama di fika papa kam tabota biso asamisa biso to ba leki bande ko ndeni kasi mama aboti ngai na bokoli yo ama fu mama aboti nganga na saya yenda bokoli yo Gisèle leki na ngai na sana mabe na mwana ote
mwana oyo botiti aza mwana na ngai makilo eza pa na aza ya yo te yango eza pa Peter makila na ngai yango eza pa Peter Gisèle lelo olingo boma ngai kobenga kombo na nini tene na boma yo leo ni na boma yo olingo boma ngai leki na ngai likolo héritage ya papa oyo ayaka na makanisi ke tosala Chantal mabe ezalaka nani yo za mwa mkie natuni nani aka na makanisi mama ndio zo mama mbimba boye ngai na kokolo bana ya boma mutu basali yango soki ya boyi oyo yaka na poisson nani poisson oyo yaka na mwesa boya Maman Gisèle Maman echinga comprendre makambo ile kao na comprendre mambo ile kao OK Yesu Christ. Po si babimisi yango. Basali franco mais ba yo boma ngai babimisi likambo basali bosala association bobimisi likambo aboye nango ti awa. Ngai na boma na mimi mama mukolo oyo na pese poisson yo ndimi okota yo mwana mukie. Nga mutu na bota. Mama wechi. Webi lisolo ya Caïn na Abel. Webi après avoir kokufa ya Abel. Webi likambo nzamba yebisaka na Caïn. Makila ya innocent ezoganga yango nde créer ba trouble nyonso ye akoloba kiza ye mais eza complot na bango mibali kenini ndeko na bango Chantal kufa nango eza na maboko na bango tout ça tout autour ka ya makambo héritage mais siko mabe pe eza ke ba risquer pe ba kufa sans ke ba simba pe héritage wana bozoyoka po ani ko sandi na bino mabeli ko l'héritage yango yoki ya lobi ye mutabomaki leki ye pa lobi ye mutabomi leki bazo ambrier ndesiko mwana oyo sikuma kude solo mama na muta pesa aka na poisson alobi to boma mama leki na Chantal pona nini papa abandai kolinga Chantal mingi koleka biso abanda olinge mingi te bato mazana si et pourtant biso mibale na ye tozala kotosa papa te Chantal lokola azali kolanda nyonso o papa azalaki koloba azalaki mwana o azalaki chaque fois pembeni ya papa yango moni papa alingaka Chantal mingi siko biso na ki bomoto boto bana komona lokola comme si soki papa akufi héritage etikali ngane tokozo héritage ya malonga te Chantal ako bénéficier koleka biso mibale na ye yango anomoni ke ayaka na poisson totilaka Chantal na biloko Chantal ekilanga toza mukolo to ngai leki na ye na ide poni oboya kite mabe mama ndimite na bota mama bota na mutema mabe bola Chantal ndola yo pende na ngoko mwana mabe yango bato tina ye na Chantal mabota mi mama moko nga na bota mi na mama eza nsanga na maloba oloba na emso mona na komi limité non mitala na oloba oyo eza toza na planète nini toza bisika nini est-ce que tozaka bahumain na oma otuna deux fois esprit nini yango yanimaka batu Jésus na biso nyonso oyo bikolo aye kutu banomona be justice papa biso tozaki biso mibale ye kitake yaya asaki parna ki tepwani andima ki makamonga leki na yebisi epe tosali yango alelo yo ko expose nga moko lingo bima yo mo santo bakala azaleki na o propre olo boya yo mo sambeli bongo siko pona nini siko lingi susu ole kaeli susu pona nini oyaza mutema mabe poni yeso ngaka na ba pape no so ye komble kwa sa yaya ye ba telemisaka ye nga toujours na sana sima na ye pona nini oh et pourtant il y a boti te nga za la mwana to vena investir kwa mwana nanga po mwana nga pe lobi ata na zate a hérité biloko ya koko na ye na part nanga papa to te bon mama excuse ndeko nga ana erreur omoni sima Chantal papa ki kokufa tant papa kufi avocat ye admisi testament nga lokola yaya nde batiaka nga liboso erreur Gisèle tchaki nga na erreur kotanga kombo na nga lokola yaya batienga liboso
bakamati Kongo Gisèle Mathieu. Chantal mwana batu bona mukeza aliki na sima na biso. Na sima nde bakotisa kana mwana oyo. Ya saki lokola 4e na biso. Papa kabola rateke o aleki te. Papa tsazaki na bozwe bela, zaki na mapango, zaki na mituka papa zaki. Osiko kabola on te poigne. Falo pesa eparna soki ya Gisèle bolinga bokabola bino mbali bokaboli bozwi pe ye pe lokola bapetaki na compte héritier bopesa soki 15%. Soki 10% bolinga bokufa po héritage okasi bana yango bazala nango. Ya Gisèle. Yo mozo rendre compte te que vous en famille ebele te bozaka betika so misato. Bolinga ka bosala na bino misato mabe po banana ngo batikala na bisengo yango. Bana banoko, bana kasi o bango bamoneli pasité. Emsu papa na bino azola mukatongo nyonso poko nyonso to azola banena obima boza pona Gisèle. Nde na obima boza pona makulutu, nde na obima boza pona Chantal, pe à son âme. Papa azola mukatongo pona avenir na bino. Emsu azola bazana loro pe sabino te mais se tient debout. Azopole la mboula. Même si faiblesse c'est ça lobina télémaraka pour l'avenir de mes enfants. Sur tala mes enfants après sa mort. Vous voulez détruire la famille. Famille ça déjà détruit parce que tant qu'on a besoin qu'il y canisse à ma bé. Papa Thomas pardon, ça met de face. Maman Gisèle. Maman Wali. Oeza conseil ya motu ya pona bino mibale. Oyebi bomengo nyonso oyo batu bazwaka na nzela ya makelele. Ekenda liboso te. Parce que kana sa makelele wana ndepe bomengo eglisaka pe eke mupanzi sanke boyeba. Bozala concentré na makelele. Tanke maboko na bino eza na makila. Ngai nakoki kopesa bino voie ya solution ou ezali universelle ou ezali ya motuya. Eloko ya liboso bolingana pour de vrai et non pour na intérêt. Le vrai amour esengeli ekola kati na bino. Ngakutu na okamwa tangu na omona bino bakulutu bozo yinana. Siko na do question na omituna sorry ya mwana wezani. Choi kutu bino mibale bakulutu bolingana te. Mwana o eske bo pese bolingwa solo. Epi oli bo balunde ko no ngati na mwana na poto. Lingana vea. Bolingana. Parce que ya etenga ka otinda mwana na poto. Eza pona bola. Comment yoko kotinda mwana na poto nga mona yebite. To wana ko za to sala makamu so ekomi na suka to bengi yo to ebisi yo makamu kana to sala pona mwana. Eza pona bola mwanga yo ndeko na ngai. Ose pardon. Bolingana pona ya solo. Ndeko na no sa kufi. Mbeba ese salemi, ma ese sopani. Ya motu ya ezali ndenge baloba ki il y a encore de l'espoir pour na baïba so vivre. Lokola erreur déjà emonani. Bon comprendre cause place ezali parce que banda ko envier biloko bo kanisa ko papa banda ko linga mususu azo privilégier mususu bino bozate. Or papa ezaki na posa ya mutu oyo azo incarner vision na ye. Bino bo incarner vision te classe bolingi te. Papa ezaki na posa ya mutu azo incarner vision na ye. Po abana ko mitala po ebiki un jour akolekana na ye neti ninga kei wana. Akolekana. Banani ba ogere. Nani akotikala na biloko oyo. Sikota bilo batu otika. Siko ase retrouver kati na monike moko ya bana. Azana ba ambition, azana vision na ye. Mais atikala ko kabola bolingo na eta. Ngako je suis surpris tant bo lo bake boza ba mama différente. Parce que tant mwana azobetre biso li solo awa alubika ake baza yaya na leki. C'est pas question ya ko acquiser kaza mutema mabe. Pourtant yoko lo bagala mutema mabe, ye pa ko lo boza mutema mabe. Bozongana ya solo. Kasi mama yango eloko ba oloba te. Bozongana ya solo, bolingo ya solo ndekola na mitema na bino. Omoni soki obi obanda kovanda otanga mabe oya sala yo. Botikala kolingana te.
De la même manière, ceux qui mama pe au bandi ko luka oyeba mabe oya sala yo. Boko tikala ko vanda ensemble. Ya mutu ezali ni tala pe na yo moko erreur nini pe na sala pona ndeko nanga. Mabe nini nga pe na sala ye o pe ko sala pe mais maga lobate. Et voilà, il n'y a pas trop de commentaires sur ça. C'est ça le plus important. Sur ma comité par rapport à on a bureau, il y a batangisa ki malekila so bolandika histoire a belle ndenge mosala uti koloba awa nzambe kutu tango alobi na alobi so na kina nzila ba bomanga alobi te oyo simba na évangile kona ye alors moi to bois ki la ba mabanga ezati biso tu bato masumu les plus importants famille ezongi les plus importants to la sabango chemin ni no ba rosala pour que nzambe na likolo alimbisa bango so nzamba alimbisi bango bongo biso po anito ba mama mabanga. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Totika ouais la héritage, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci, que Dieu nous bénisse. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Dans la piste de monsieur Amneni, dans la trône ya ba marié, à table ya boui. Dans la ma verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas la biso, ba pesa un champagne na verre à mai parce qu'il y en a tout. Ah! Ma protocole ya boui. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na biso to. Parce que tout ça merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde a zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala ni mpona yo to sala ni